Bien aimé, papa n'a pas l'air. Baka mususu, batu balinga ko considérer baka boto lo bate. Eza la bato belé o bazo kufa lelo, kozanga koyoka, vie appréciée. Mais au moni ba j'ai de belé bazo ken. Makambo e kobeli ndeko la biso, il faut être ya bandeko mususu ya bastaro batikali. Première révélation na ezala ki na moni azo tambola. Bazo dinda la mabele. Na e continue la e audio. Na ebisi na moni yo o tambola modi na la mabele. Mais cet esprit ko ebisanga na bata o ya ba fête. Eza na mutalinga sa le échange. Yasi kaengai. O eza mwa ba sacrifice. Tika pe bisenga senga. Mukileze ya kobeba. Tamba ko dile yo. Parce que ko kangamana batwana o baza trop spirituel. Nana ebite ke monde la musique eza monde de sacrifice. Ceux qui écoutent ba musicien chrétien, bazon ndima pour na succès. Faut ba sala d'espoir, ba beta ba stade des martyrs, faut ba kota ba loge. Bon yé mutu aza paye. Bilo mususu ataba te yo te fo sosola. Bato bazo comprendre te. Et pas la bango ba omona ke liwa ya manera ba ko bénéficier na ndeko la biso innocent. Bazo comprendre te ke liwa ya mwano eza liwa moko ake na volonté la été. Et puis aza la kanda. Ngana e raconte 3 fois. Fikine na jour oyo tozalaki na ye na programme na tournage. Le jour où il y a l'attaque vraiment très bien, très propre. Les jours où il y a l'angai, noto oya loti, alali na ndako. Mais à moni batouba, lati noir na baga, baso kota la chambre. Ils ont déjà signé un sacrifice parce que noir, ils ont déjà ténèbres. Bisika ba omemayo c'est déjà sacrifié. Bato zotambola na bango. Baza fort na spiritualité. Na tuna ke vraiment ba vérité oyo ayebisaki ga tout. Ce qui t'aime, bandeko batambolaka na ba meka kotuna likambo sapatu moko muto akabela kaye. Deuxième chose na ko ça il est voice na ko ebise lobi ke na moni yo précisément préparation à voyage. Mais voyage ozo kende ko kedete. Voyage na okende ozo gate. Eza voyage moko oyo na monaki odi dans la babele. Et voyage wana de mona par rapport ya sacrifice. Après ko sera bino pasteur ndeko innocent bazalaka na bien, ndeko innocent za bien, ndeko innocent kipaka aso social aza humble. Bakambo ezalaki déjà révélé azo kite ya ko rejeter. Amona kake bato azo kanga bala bako baza bon. Et voilà pourquoi notre frère a été sacrifié. Ya zo mona te ke ekiri abandeko tambo wana bako baza bato yo oyo kotoyo anoma ndeko na ye na oyo akotisa bandeko na ye dosu na makambo na ye. Yo ye ko bakisama yo ko innocent. Yo ko étoile na yo za fraîcheur. Oyo ko kanga bala bato baza bangando. Bako libisa yo te. Soki nzamba loba permettre azongisa te ya seconde. Arova de lisula bato ala te. O eza mwa ba sacrifice. Tika pe bisenga senga. Mukileze ya kobeba. Tamba ko dile yo. Yeba yango nde toza boye na spiritualité. Famille na famille za na balie na bango. Lokola déjà mangera kota ki na kati ya famille na bango ba considéra ki ye ba tchaki ye déjà e ba longoli kombo papa maman na ye ba pesa ba pesiye. Donc il faut ba lelaye lokola mwana na bango oyo papa maman ba boti. Kana ngi kombo kombo ba lope. Parce que yo ka ba na ko binga kade ya famille ba. Mais au basali wana, ils ont la sensité, ils ont distraction. Ils ont distraction grave. Ils ont mess ya quoi briller biso. D'ailleurs mess wana, ils ont mess moko et tiens dans confusion. Non, avant tout, message ils ont déjà au loba. Et tant on peut qui ça y est, madame Nanga Zalaki, bandeko bazalaki wala tant on a zo interdire ye que attention. Soki batu bazu ata téléphone na ye. Par rapport à ma conversation, tout cela est ma casse. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business.
à quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Vérité et réalité, votre magazine, très chers amis téléspectateurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon qui a la prise de vue. La réalisation est bien sûr signée Corneille, clin d'œil spécial à Jordan Panzo également. Comme vous le savez, nous traversons l'année 2025. Nous souhaitons que cette année soit favorable pour tout un chacun et surtout pour nous qui croyons à l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Là, nous parlons en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro noto wana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, comme je vous ai toujours dit, nous allons souffler un tout petit peu. Question de découvrir cette servante de Dieu. C'est Maman Solange Bonannée qui va nous interpréter une très belle chanson, bien sûr, tirée de son album. Question de le découvrir. Et si vous avez besoin de cet album, allez rapidement sur son compte YouTube où vous allez retrouver cette très belle chanson. Suivons cela en extrait. Tambolaka na kopanga zambe
C'est un plaisir une fois de plus de vous présenter ces produits. Mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout à travers le monde. Vous avez besoin de la guérison si vous êtes malade. Je pense que je vous présente ces produits. Un produit exceptionnel, un produit qui va vous guérir complètement et un produit très très efficace. Il s'agit de Rocinta. Rocinta qui soigne plusieurs maladies. Plus de 190 quelques maladies. Je vais vous citer quand même quelques maladies, bien sûr, qui traitent Rocinta. Vous avez AVC, diabète, prostate, tout type de cancer, ulcère, tout type, Alzheimer, infertilité féminine ou masculine, faiblesse sexuelle, fibrome, myome, kyste, rhumatisme, arthrite, arthrose, glaucome, cataracte, myopie, hypermétropie, maladie de Parkinson, règles irrégulières, trompe bouchée, règles douloureuses, cirrhose des foie, drépanocytose, tension, épilepsie, tumeur, insuffisance rénale, sinusite. Eh bien, ça réduit le risque d'obésité, ça repart l'ADN, ça ralentit le vieillissement, ça facilite la bonne circulation du sang, ça booste l'énergie et lutte contre l'insomnie. Voici les produits. Rocinta est disponible ici chez nous. 55 $ le paquet. Voilà. Vous pouvez nous appeler si vous êtes intéressé. Et je crois que cela va vraiment nous faire plaisir. Avant de recevoir mon invité, c'est un plaisir aujourd'hui de vous présenter bien sûr la production qui va se passer en France, précisément à Paris. Alors là, j'invite tous les enfants de Dieu ou pas, vous avez besoin, parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ici, on ne parle pas des chrétiens, on dit que tout ce qui respire. C'est-à-dire que dans cette règle, il n'y a pas d'exception. On parle de que tout ce qui respire. Ici, le but est que les chrétiens, les musulmans, tout oazana paiement. Moutounion surtout oazana paiement à reconnaître l'existence sans âme, mais peut akumisaye. Alors, je vous invite Paris, France, je vous invite Belgique, les villes des environs, les pays qui sont bien sûr autour de la France. Je vous invite le 1er mars 2025 à partir de 16 h. Un concert exceptionnel avec une légende. Une légende, là c'est Papa José Nzita. José Nzita qui sera en concert à Paris. Alors, Bozala est belé pour un concert Oyo. Et surtout, là, je suis en train de saluer Pasteur Arti et déjà Arti Yonel Mbemba qui est dans l'organisation. Alors, nous vous prions tous d'être là. Nous allons suivre cette annonce, bien sûr, de ces concerts parce que nous avons Sabino surtout. Frère José Nzita, je crois, après plus de 18 ans, si je ne me trompe pas, 16, 17 ans, que Abeta Rassus n'a pas été mais où ils allaient au retour à Kobeta, ça sera un show exceptionnel parce que lui, c'est un showman. Quand il chante, il danse pour Dieu, vous sentez qu'il a de l'énergie, il dégage vraiment l'énergie. Performance live, vous allez jouer, Yako Sakanate, tous à la belé, tout l'annonce. Voyez le gospel music. Réel Gospel Music présente un méga célébration résurrection à Paris avec José Nzita le samedi 1er mars à 16 h. Aïe aïe aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe, je suis béni. Nous vous donnons rendez-vous à la salle Les Pyramides Congrès au 16 avenue de Saint-Germain au 78 560 Le Port-Marly. Pour acheter votre billet, allez sur www.billetweb.fr/concert José Nzita Paris. Le 1er mars 2025, je serai avec vous à Paris. Aïe 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 aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe.
Merci beaucoup. Je pense que ceux qui habitent comme on appelle un concert en Anaza. Tu commis Nzambe longo après dans un biso ba oyo tu ba sentinelle ba gardien tu as le coquin la mboka na biso parce que nous savons que le bonheur au toujours attendre en tout cas dépend de mboka na biso c'est qu'il te servir aux nations pour ma camion surtout ezala bien. C'est un plaisir pour la toute première fois mesdames et messieurs sur le plateau de Nouvelle Tendance Télévision, précisément dans le magazine Vérité et Réalité. Nous allons recevoir cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu que vous allez découvrir effectivement depuis un certain temps. Je fais la ligne d'actualité. Alors, j'ai décidé de le recevoir aujourd'hui. On va le découvrir. C'est le pasteur, bien sûr, de l'église Cité d'Espoir. Cité d'Espoir, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas l'adresse, ça se situe sur avenue Momo 161, Huilerie, du côté Lingwala. Cet homme de Dieu, c'est le pasteur Jephté, que je reçois aujourd'hui pour la toute première fois, mais je ne pense pas que ça sera la dernière. On sera toujours là si Dieu nous prête vie. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa. Meilleurs vœux, bonne année. Merci, vraiment. Merci. Alors, c'est un plaisir, Yako Yambayo. Pour la toute première fois, dans le plateau, il y a Nouvelle Tendance Télévision. Banazam Bazolandayo, partout à travers le monde. La RDC, je pense que c'est depuis plusieurs années qu'une partie est à la prise en otage. Au Batozali, qu'on souffrir, Bazali, qu'on traverser toutes sortes de violences. Ici, je parle de la partie est de la RDC. Bisika Obitumba, Ezalaka, Batu, Bakoufi, plus de 20 millions, Bazali Kokoufa, Congolais. Au Bazali Bandeko Nayo, au Bakoufa Kuna. Un message pour la Bandeko, Bazali ko traverser la zone de turbulence, Bisika Oyo, ba difficultés à Makasi. Message Nayo. Bon, message Nangai, le coup la Moussali Nzambe, Ezaka qui est le beau Nzambe, Zamuku, c'était pour la Kobate là. Zambe aye kola Kobate la Bandeko na biso, Yamboka Est, Bisika Bazali, et ça vraiment Moussala la biso, biso Basala Nzambe photo salaka. Ya ko soutenir bango ya ko tcha bango na mabondeli parce que mboka soki zangi kimia même moyen to te ali lo banzambe ozala te donc to senga mama mawanzambe ekita bisika bazali zamba yoka kolela la bango ndenga yoka ki kolela ya peuple Égypte abibisa ki bango na kana donc likambo vraiment zamba ba kokota na lukawana pour que soit fait à makambo nyos tout na est biso. OK, merci. Pasteur Jephté, je pense que dans l'Ingi quand même, Bandeko Landayo, effectivement, Bako Landayo, mais Baïba quand même. Histoire est dans Zambé Banandengini. Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Parce que Moutouna Moutazan Bisika Oyo, Akutana Nzambe. Merci beaucoup, Papa Nangale, Nzamba Pambola, vraiment la question Nayo. Et Kokuta la Nzambe, Eza, et l'eau comme on a Satan raté. Parce que Nandimaka te qu'un jour, na cause à la pasteur, na côté, na bandaki ko mi pesa beaucoup plus peut-être cause à la musicien, donc cause à la donc dans la qui vraiment na idée vraiment te que kokende na religion ya ba chrétien et à chaque temps na zalaki l'église la bandeko sabela parce que nga la bimi na église Cité d'Espoir et ça na Massina Petro Congo. Il y a le révérend pasteur Josué Mbombo, le Pama, pour un père spirituel. À chaque temps, ce qui est au Sambela, la grâce beaucoup, il y a prophétie, il y a guérison. À chaque temps, la carte église, où il y a église mère. Mais la combat qui il a Sambeli pour la moto, Biki. Ce qui a lobby, il y a Bouboye, et Salabibé, il y a Bandeko Bieba Onazate. Et il y a qui kokoma na ba jour boko bisika za bazwa ki ngai na ba moment ya na ya ki ko teka na zande parce que moi j'étais quater na ba leko sala kwata et tant que sala kwata la zaki la boss na nga boko sodo c'est boss ibra za ba pa bolé sikaza nazo sala pa na ye ko kanga ba client ko bemba na kata magasin la ye ezalaki na batu boko ba yaki ko somba bilamba pa na ye batu la bazalaki batu boko. Donc, Bazaki Bato Bozui. Mais Bazaki la Kaboko, c'était très grave. Parce qu'au Kawana et Thomas, c'était décembre. Moi, on a la Zaki malade. Et moi, on a à quoi directement la Katia Zando, la Katia maison.
directement akomi ko sala épilepsie yango ezaki épilepsie moko ya mabe makasi ezobibisela makila bon lokola ngai mutu nakendaki kolukela bango bilamba mpola ya kopesa bango bazalaki la maison naya nakuta mwana nazosenye bapupoli base mama bango lobi toyebi te malade esiki eza euta directement nakomi kozwa vision kana kati ya zandu esika mwana bakangaki ye ndenge bazozwa libata bazotuba ye batonga ezomanifeste sirie nde na bandi kopesa bamessage natangela bango na kombo moko ekombo wana balobi butu wana aza magicien na famille na bango et dès que nasambela mpo na mwana wana eye koleka bajour bakendaki elokola bazwaka carte ya boss na ngai esika na bande kosala oyo bapesaka ya bamaison nde bakei balade dispara esila parce que ya bande kokende poto traitement esimba te nde famille wana eyaki koluka ngai sikoyo na numero ya boss na nga place na sala wana bayeski na zando place oyo bazosala cope à l'époque esika na bakosala cope etango baye et directement esika bazwaki ngai babebi babi en tout cas pasteur bakabolobaki toboni yango na moto otangaki kombo d'ailleurs déjà boye ça fait déjà 4 jours ade atroute kokunda ye et puis moi nazali abika depuis kala donc moni ba récompensaki ngai bapesaki ngai enveloppe et l'air bapesaki enveloppe et batuni ngai pasteur oza pour ça tout ça le lodid na bibo naza pour ça ya ministère naza la pour ça ya église là tonga église pour la côté ya banazambo ezali vérité et directement ba jour yango pe vidéo circulaka na moni ngwaka mobimba donc so okena ngwako tuni pasteur JFT belé babenganga ba prophète mais je suis consacré pasteur et ndenge na komé ko sala ba miracle na komi ko pesa ba prophétie donc na quartier ngwaka desika ko yeba la bala bon na ngwaka na commune Kinshasa commune Kinshasa donc la sala ba miracle moko ezaki ko tuna bona bo balingi ba ketche na mama yemo c'était à 23h ba yaki bazalaka wala ba vanda wala ba bibaki zo bona na ba ketche na bongala bité mwana akufite mwana oyo ba bombier parce que moto ba sacrifier ya kufara bala borote ba bomba quelque part après le temps de ba ko utiliser non mon temps kaka kataki bote la 12h wana si ba heure wana babade ko luka boko bakakisa po bakele nde na yaki ko leka de la prière qui boit la zonga qui dans histoire de Fogwa et bandaki directement là voilà pourquoi mon père spirituel a qui directement vision za ba ebisie ba changa ba futa comme étape la pasteur et ko bibananga lostu ya wana lelo dans l'église et lelo dans onazali. C'est un plaisir, merci beaucoup pour notre parcours Yayo Nanzambe. Je pense que là, Nalingina doit avancer. Ici, on va suivre une vidéo. Cette vidéo est allée raison peut-être pour laquelle tout ça là est quand même tout bien Sayo. Oya to mikampe ko partager moment Oyo. Vidéo comment qui virale sur TikTok. Lorsqu'on annonce la mort de ce jeune artiste. Enoch Levo o babengaka Mangwera et Balume tout mon vidéo est circulée batu balobeli yango trop. Alors je voudrais quand même qu'on rentre sur la vidéo tolanda biso son abokebi et on se retrouve tout juste après. Suivons. Bato bayaki la dela no baza bato peut-être bakufa topé baza bato yo bayede kozwa yo. Et puis, et koleka ba jour, abi ah pasteur, dans la tournage, na ndeko innocent. Abi dans la tournage, na ndeko innocent, il paraît na bandade. Abi non, mais courage exaté. Alongwa depuis Njili quartier 12, aye pa na ngala lingwala. Aye alobi pasteur, non yo kanzoto bien te. Et bazaki na ba collègue na ye moko. A Fukami, na salle les prières, na déclaré pour na. Après, na yo, il s'est dit non. Bato zo kangamana bango. Naza convaincu na bango. Cette espèce de bisanga. Bato zo kangamana bango oyo. Un jour, bako peso gloire. Mais gloire, bako peso aux aya courte joie. Bako somba âme na yo. Ya sekaki. Et yeko le kakei tournage. Et ça, moi, ba mikolo belé na yo, tout le monde oh. On change modèle ya souki sur WhatsApp. Abi oui pasteur a changé modèle ya souki parce que non kende matadi. Après on a vu c'est que voyage aux kende. Naza convaincu na pourquoi pas au fêter à la Kinshasa mon gars fêter na matadi. Abi non,
donc ne pourrait tant toza na eloko moko toke sala ma vidéo moko pe donc sala et na ebike na omela te na ozona ebise ke mais tango oloba likambo voyage mais voyage on a omona eza voyage moko on dirait eza déjà préparé et soko côté na ba WhatsApp na e omona conversation ma solo nga na e abi ça va pasteur 100 000 pour na téléphone pour na ta o esika la zana mo musika na salika déclaration esili na ndenga yo ke ne voyage on a les 30 aye comment le 4 janvier bazo apprendre biso à Koufi et je dois vous montrer cette photo les jours où na bandeko pese message ya kopekisa ye na bandeko yo bibelo bi lumière na ténèbres yo kalakate yo zalaki muto obomamaki lelo côté bato bandeko tamwana bango baza bato molili bato bandeko tamwana bato ba misala mabe voilà pourquoi na temps oyo bango bapesa ki gloire bapesa ki réussite bapesa ki succès et voilà pourquoi bayaki ko baye ko botola ko ezalaki ya bango et soki to kendenge na oloba na bino siko les frères en question azana nu ya kokufa te amna ye eza caché kaka na place oyo ya kufelaki wana amna ye eza caché babombi yango dès qu'il a dindaki na mai il y avait 7 personnes au bayaki kozwa amna ye brisque bato bazalaki na ye bazalaki aveugle donc amna ye eza wana e ezomitungisa na ndenge babendi yango na monde à ténèbres pour la sacrifice. Je crois deuxième vidéo et pour découvrir Makamboyo source nango esige outi. C'était moi le révérend pasteur GFT Mutunzambe, que les bons dieux bénissent. En tout cas, il y a des preuves, il y a des audios où déjà ngana mangira to solo là qui à propos déjà il y a Makamboyo on nzamba talisaki. Ezane loko morote ya kasa ke nzamba révélé ba oyaye. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous avons suivi. Alors, pasteur Jefté, likambo to moni vidéo na yo awa na TikTok. Likambo ezala ki na ndenge nini mais kako expliquer bato parce que bato azo mona mais et comme viral bato baningi ba ezala ki ndenge nini. Oyeba pe ndeko mango ya père personnam ndeko Enoch oyeba ka ye ndenge nini. Merci beaucoup, merci vraiment. Et Zamba bate la molimo ya ndeko la biso Enoch et Sikazali et pe Manakimia. Et ndeko Enoch na yebaka par rapport na décembre kakawa neto sali na connaissance. Ezalaka wapi? Ezalaka je pense ezalaka na yebi ezalaka la fikine. Tokutanaka avant tokutana la fikine nazwaka numéro na ye na vidéo mo wa pipiaka atsaka numéro na ye et na kotaka ti na Facebook na se retrouver na mon numéro na ye après na komeli na bi ah en tout cas la tala ba vidéo no makasi na sepelaka nango mais na sepelo ça elanga promotion pour na moni yo beaucoup plus olingaka promotion ya ndeko la biso aza musicien na kombo ya Innocent na mona ko sala ba promotion et ba promotion et attirak donc ngasiko il faut ça elanga promotion par rapport ya makambo ya église parce que nazaki na campagne moko le 28 décembre na esplanade palais du peuple et c'est gars qui a ça elanga promotion andimaki na pesa nga rendez-vous to kutala na fikine. Et dès que tu écoutes la fikine, toute première fois que tu as mon nga ko na bi oh ozala rande boy oza mukuse oza no mona muke ya sekia et je pense jour à ozala ka zagila iPhone na moko et la charger na ngo azota mwana ngo na poche boy a charger to sekiti laisser ça va te vendre quelque part comme ça to solo là to vandi et jour à ngo pe asala nga vidéo a filmer ngai na pe annonce par rapport ya programme dans Zaki dans le 28. Et tant que tu n'a pas si rendez-vous à Yanandako. Et alobi non, pasteur, n'est-ce pas Yanandako? Na koya na style local la, n'est-ce pas la clip na ba tournage nangai, mais na koya na ba manager nangai. La bien ça va, ils a problème te, local roya et ça la local la surpris, oyo bibela so surpris, ça tombe bien. Na sir bomo na photo mo ezano tokangi na wana ezai pa na ngai les jours ayaki na bandeko mibale moko bayaki baza ba manager na ye et tango baye na yambi ye to solo libie tout eseli et après ko solo nga na ye alobi te na za la tournage na okende ko sala na ndeko Innocent et bazaki la tournage c'était si je me trompe pas na Bandal et puis le ko la zaki pressé
aweleli kokende tanga aweleli kokende na sambeli po na ye na sambeli pe po na bandeko bayaki wana na prier po na bango baki après départ na ye directement na ye kozwa révélation na ye révélation la première révélation na ye ezalaki na moni azotambola bazodinda na mabele na moni azotambola aodinda na mabele na ye kotinela ye audio nabi na moni otambola mais odinda na mabele parce que azala soki bato bazwi ata téléphone na ye bakobona baconversation tosolaka na ye makasi ata bamanager na ye bazala apesaka kutu numéro ya manager na ye moko akangaka photo mpo akanga biso bafoto na programme oyo tozala nango nayebisi ye na moni yo otambola modinda na mabele mais cet esprit koyebisanga na bata oyo ya bafete eza na moto alingi asala échange ya sika ye ngai lero alobi bomabi pasteur moto asala nga échange ndenge nini lokola awa eza telefone nakoya na ndako tosolola yango bien nabi c'est bon esili e na ye komona aye pa na nga déjà nga na ye raconte 3 fois fikine na jour oyo tozalaki na ye na programme na ya tournage na jour oyo aye koya alataki vraiment très bien très propre les jours oyo aye kobetela ngai ndoto oyo aloti alali na ndako mais amoni bato balati noir na baga bazokota na chambre et aza wana eza mpe les jours oyo nazwa ta nalobi non nasepelaka na yo makasi et nazwaka mwa babiloko moko mpe bakabelaka nalobi on doit partager parce que oza vraiment star moko oza simple et puis oyebi kopesa mutu na mutu valeur na mosala na ye ka le même jour wana et tant tobandi kosola na ye ayebisinga liloko wana alobi ke to paster nalali libolelanga nano nalali na ndako me namoni bato balati noir bazokota mais soki nafongoli misu baza te mais soki nakangi misu bazingi ngai na kati ya mbeto na répondre lobi non eza déjà signe ya sacrifice parce que noir eza déjà ténèbre bisika baomema yo c'est déjà sacrifié parce après tout ningo abi ce qu'on a la sacrifier na habité bato ozotambola na bango baza fort na spiritualité na tuna ke vraiment ba vérité oyo ayebisaki nga tout soki tembe bandeko batambolaka na bameka kotuna likambo ya sapatu moko mutu akabelaka ye na tunaka ye des choses na tuni eloko ya liboso na bina monaki olobi ke bakabelaki yo iPhone au salaki nini moko bakabeli yo soki iPhone et pas colère iPhone na habité iPhone ngwa kabela ki za 13 to habité na TV na salaire na ngaka akabeli nga iPhone 13 pour epesa ndenge ba salaka ba makabela ba o mais akabeli nga bo ta pesa nga oya muke oyo mais ngade na bimisa ke kana TikTok talaka muta pesio asali yo dans la bibo et deuxième chose après là nani soit kabela ki lo abido ezana ndeko moko pa somba ki catch abenga ki en hôtel apesa ki catch après la yo yebisa ye omoni biloko nyonso bato ba osalela yo c'est bien de prendre ça est-ce que oza combiner na bato wana parce que bato wana baza trop spirituel na bonda bulili et yo kati na yo ozomema donc confiance moko oyo ozomona ke boza ndenge moko na bango entre-temps bango bazo vivre spirituellement bazo vivre physiquement eza lokola ndenge wana tovandi boye papa ale mais spirituellement eza ntango papa ale tokabwadi aza na makambo ndenge na kosala oyo nga nayebi te c'est que yeba yango au fur et à mesure bakobanda kopesa yo tout ce que tu demandes baza na intérêt parce que kokamwa eloko ezalaka ta bible elobi chaque chose à son temps yo directement soki tokoti ata na domaine ya bavideo osalaka osali no ata bavideo moko te ke o vraiment ke econvaincre vraiment bato ndenge baninga lokutu babanda liboso mais okomi déjà na visibilité koleka na bao babanda fo mema vie malembe et deuxième chose naye kosala les voice naye koyebisa lobi ke na moni yo précisément préparation à voyage mais voyage ozokende kokende te voyage ana okende ozonga te eza voyage moko oyo namonaki odida na babele et voyage wana nde naomona par rapport ya sacrifice après koyesaka bino pasteur ndeko innocent bazalaka na ye bien ndeko innocent aza bien ndeko innocent akipaka aza social aza humble
nakipaki bagote nakipaki pe bakabdete be nazwaki ka koloba na pari ya bosali ya nzambe me ndeko ayokaki te eye kokoma batemps moko awa ekomi ntango ase déplacer pour kakende voyage aye kotindelanga photo nayebi te soki nakolakisa photo photo oyo atindelinga photo oyo nayebi te soki bato photo oyo aye kotindela lisusu photo mosusu et alobi pasteur na changé style ya suki nayebi se pourquoi changer style ya suki et puis deuxièmement naye koyebisa biloko oyo kobosala eza lisusu yo te okomomema masilo sikoyo selo bato et le mal est année aussi ozwa kombo na yo eza enoki mais au changeant ozwa kombo ya famille mosusu yeba yango nde toza boye na spiritualité famille na famille eza na balie na bango c'est que lokola yo komi déjà mandaté na famille wana soki lelo na nzungu ya balumbe ba invoquer ba balumbe dio so yeba ki obima donc oza facile pour la utiliser abino na pesa kombo wana par rapport ya ndenge na sepela kaka na innocent Jésus naza moko ya bandini na ye Afro Congo esili après l'air esili wana na ko na sepela suki o chete habiter la tche suki pour que do fêter la matadi na ese yo na matadi aseki et l'air asili sur wana na ndenge ye na ko se retrouver azana matadi et basali vidéo moko na musicien moko ayembaka mpe kaka banzembo ngo na ndekola biso innocent bazala matadi et directement du coup nde toye kokóma na ndenge tokomi awa non avant tout message ezalaki déjà oloba et ntango na opekisa ye madame nanga azalaki bandeko bazalaki wana ntango nazo interdire ye ke attention il y a une plan préparé sacrifié pour toi ma beleza déjà sidi ezobela yo Bible dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. Et l'on mélange les Égyptiens, ils en ont pas été ça babélé. Parce que bakufaki. C'est que tant que le belade signe ma belé zo mela yo ba ke muto mobimba zo mela yo. Et l'on dit là que bateau kangabana ba baliga ki yo. Yo zwaki bango la confiance le roi bandeko na yo en famille. Mais bango ba considérer que le roi fabité. Ya zo bona te ke ekiria bandeko tambo na bango baza bateau yo. Oyo kotoyo anoma ndeko na ye na oyo akotisa bandeko na ye nyonso na makambo na ye azala ndeko na ye oyo alandelaka ye makambo ya studio azala ndeko na ye aza manager azala ndeko na ye oyo azwelaka ye baimage donc tolia na biso mbongo me tondiba kaka oyo ekoya yo ye kobakisama yo koinnocent yo koetoile na yo eza fraîcheur oyo kokangama na bato baza bangando bakolimbisa yo te bien aimé papa nangale baka mususu batu balinga ko considérer makambo to lobate révélation pour ekoma na vie na yo esengi ka te ke foza na butuka ezala batu pour anima mutuke la prophétie existe c'est que faut mona yo église niveau ezale bien aimé c'est que je peux vous dire na bandeko ba ola na biso les vrais prophéties zana du motema ya mutu ezala batu belé o bazo kufa lelo kozanga koyoka vie pressée ndi omoni ba j'ai de belé bazokeni makambo ekomeli ndeko la biso il faut être ya bandeko mususu ya bastaro batikali parce que kokangama na batu wana o baza trop spirituel nana yebi te que monde la musique eza monde de sacrifice nana yebi te que monde la musique eza monde opo yebana il faut signer mes parts nana yebi ya voter soki kutu ba musicien chrétien bazondima pour na succès pour basala bespoir babeta ba stade des martyrs faut bakota ba loge bongo yé mutu aza paye bilo mususu ataba te yo te faut sosola donc makambo ezalaki déjà révélé azwaki te ya ko rejeter amona kaka bato azokanga bala bako baza bon et voilà pourquoi notre frère a été sacrifié. Mais pasteur Jefté, lorsque vous avez un message pour Nandeko, vous transmettre un message. Réaction des Akinini. Azaki convaincu te na o bandai kolobela ye to bando kan ça peut-être même sous a besoin peut-être kaka ke o bangisa ye to réaction des Akinini attitude des Akinini pendant ba moment bando sola na ye pendant ba moment to ba ko sale d'abord azamo na mo bandai ko considérer gay
aza mwana moko bande ko considérer ngai so bat ba koti da ba ni na ba omona ninga sala nga vraiment ba marketing na événement a considérer qui message mais vu que aza un peu entouré na bateau yo ba koki ko discerner to pe ko pousser na makambo nzambe te. Prenez exemple na ko pe so message lelo pour que message wana meka ko saisir ngo soko za entouré tout près à basali ya nzambe. Mais tant que vous êtes entouré dans bateau boko bazo bela bamasanga bazo lika ba vie à boîte nyonso wana et cause la disparaît. Net na minute soyo ndesika conscience akoyeba ke oui balobaka bayebisaka soki nzamba loba permettre azongi sata ya seconde avant de lisula bato wana te. Soki nzamba loba zongi sata âme na ya seconde akokanga malisula bato wana te. Mais alors c'est ce qui étonne. On va suivre quand même quelques vidéos. Il y a Ndeko, dernier moment naïe, et aussi la dernière vidéo, il y a enterrement naïe. Enterrement, le jour il y a enterrement, tout le monde ce qui m'étonne. Ça les lié, bon. Awa, na Kinshasa d'abord. Pendant que je suis en train de parler, on peut m'illustrer quand même les images. Non, avant, je vais prendre quand même la première image. Image Aliboso, ils allaient mess au bas organisé qui awa. Le message quand même il y a partenaire. Toi Zaki le cola yaya naïe déjà bande au travail naïe. Tout le monde a qui bandeko bazalaki, tout le monde est artiste ino sazalaki wana rebo bazalaki wana bandeko même sous bazalaki wana ba organisé qui mess awa na Kisasa na matadité. Et ça là qui ah. Suivons quand même le message et on revient après. Donner au fait à fond. Quand on est beaucoup à Balou, parce qu'il y a un cabinet qui a gardé la famille Balou. À tout cas, comment il y a seul, parce que peut-être devenu un membre de la famille, à un niveau où la nouvelle d'Aïsmo, maman a pu sur la cour, on a d'Aïsmo, on a la suite de l'autre. C'est vraiment un jeune qui s'est impliqué jusqu'à un niveau où moi-même, j'ai même oublié complètement, mais oublié tout total. Parce que ils ont la apparition quand même de il a toujours été là. Et quand il est là, il est très nécessaire parce qu'il sait comment mettre les gens à l'aise, il sait comment partager la peau. Encore une fois, il était encore toujours résident à Matadi. Mais il venait à Kinshasa de temps en temps parce qu'il aimait aussi son travail. C'est un humoriste qui voulait impacter le Congo, qui voulait impacter l'Afrique et le monde entier. Donc il devait en tout cas correcter notre ami et notre Lévo, sous le correcteur. On doit continuer à se réinterroger, on doit continuer à se soutenir sans arrière-pensée, sans rien attendre la retour parce que de toutes les façons, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas nous ici sur le terre qui avons tous les pouvoirs et retourner ce qu'on nous a donné. Voilà, nous avons suivi, je crois, Bandekopé Bazui Tan Kolandango. Alors, ce qui m'a étonné, ils image Oyo. Il y a enterrement naïe. Bazulanga image, il y a Batouné Bazolela, jour il y a levé de corps, jour il y a un enterrement. N'enge salamaki enterrement to moni li boulou balingi bakunde la mutu. Donc n'habite so batia kaka ba brique ezaki ya 0. Batia kutuma baya ka pour soutenir pour que li boulou batia cercueil ba poser cercueil nyonso et panzani. D'après bande comme so bazai kuna balabi que non place wana sous bachaki au changer. Ba ko pesa ko kabela bango li boulou côté mususu ne bakena kaka bakunda parce que corps déjà et bimaki moi bazon qui sango sous la morgue ezalaki te suivant.
tika mwa basacrifice tika mpe bisengasenga mokili eza ya kobeba ntango bakodile yo mawa. Voilà, merci. Je pense que Tolandiango Bissognon surtout. Alors ici, je voudrais quand même, avant tout lire ça, parce que tu as l'habitude, il y a que bêta par rapport à l'actualité, et dans Souka, peut-être dans Otik et là, 5 minutes, il y a que partager dans bande. Peut-être tu vas voir quelqu'un au Azali qui traverse un moment difficile, ou un passage à occuper et au cœur de la paix, mon colonel, à côté de Nzambe. À expérimenter le beau qu'on a Zambé la grâce on Zambé apprécie. Alors avant tout chité poto kota na partie wana nakota l'enterrement ya ndeko ni makambo ilandani on dirait moi makambo ngo même si to binga organisation des akima izama be to on dirait likambo moko isa pena bien teza pour moi propreté na kati ya makambo. Webi papa le et là on aurait bisa yo makambo isa trop spirituel. Bato bazo comprendre te et pas la bango ba omona ke liwa ya manera bako bénéficier na ndeko na biso innocent bato ebele bazo comprendre te ke liwa ya mwana eza liwa moko ake na volonté na été et puis azala kanda d'ailleurs kotala nano balobi bien azalaki na famille déjà balume azalaki déjà kolia na bango OK na ba fête tout azalaki na bango esika boko na pese exemple boko soki ndeko ya ye innocent azalaki décédé ata azalaki la poto ata azalaki wapi aligaka se sacrifier lokola déjà mangera kotaki na kati ya famille na bango ba considéraki ye ba tsaki ye déjà e balongoli kombo papa maman na ye ba pesa ba pesiye. Donc il faut pas les lailler le coup la moine na bango oh papa maman baboti. Mais so ba saliwana, ils ont la sensité, ils ont distraction. Ils ont distraction grave. Ils ont mes ya quoi briller biso. D'ailleurs mes wana ils ont mes mo oh et tena de confusion. Matag ils ont na borgue yo sali mes wana. Na idée ozo wele la nini. Est-ce que ça qui n'a encore ya famille de basala qui peut mettre soana parce que mais soana salika la bakamula ye da batula bango la bango donc ba salité que ça encore mataga ba utsokunda je crois samedi passé et jour et utso le ka ya salaki bes na ye ba sabedi obususu kuna et il s'est mais soana et lobby din pe et salili et puis il fallait qu'on a la communion na famille fallait qu'on like ça amour. O kitabisika mwana na badeko vanda la quartier la ye azaki na njili fala ko kitati kuna fala ko sala toute data délégation na eke de kuna mutulo kwa mangera bazo kunda ye na libulu boko oyo do otali lo bido mwana na sali busala bakasi pola ye ndeko wana azalaki koloba bien que muta voyage saka ba billet zo ke de boy mais pourquoi pas les muta voyage saka ba billet na yo ezo kote lo mbongo a bénéficier de l'euro, manière à bénéficier de l'euro. Na ba $100 à banaye kokosa e a bénéficier de l'euro. Même famille et perdre parce que moi na bango et toi na ye o peut-être ye moko degazo se débrouiller à luka ko réussir vie a komi ko kangaba la bateau yo baza wala soyi ba bolika ka bwinda mwana muté kopi ko pela ba pesi yo bwa loso ba changer o boni ba kabo esalabi eza histoire esalaba la Bible. Il y a petit prophète, il y a grand prophète. Bon, le grand prophète, onction, grâce et salagité. Mais le coup, la petit prophète a des grâces. A petit prophète, a la moi, Goulouza Bapessier et Alga, ça la échange à cause de Biloko. Pour avoir grâce, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Jefté. Je pense que nous allons passer rapidement à la deuxième partie. Déjà, les numéros qui est affiché là, ils ont les numéros à Pasteur Jefté. Au niveau côté en contact, vous en avez besoin de prier, vous en avez besoin à orienter, au côté en contact. Alors, pour chiter un petit moment, pour Navandeko, Vazali Kolanda, je ne sais pas, un message, quelque chose qui te montre peut-être dans Katia Motema, et l'autre peut-être Monique, au qui transmettre et pas na bango. Ceux qui nous ont mettre dans Motema et qui osent la pour na bango, il n'y a pas de problème. Sinon, nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci beaucoup. Mbote bien-aimé dans le Seigneur, Baladios Touyanzambe, Izangaï, les révérends pasteurs Jefté Boutoudzambe,
depuis Libwala na église Cité d'Espoir et Nzamba pambola mutu nyonso oyo azotala to pazolanda o ezali prédication oyo na tongo alelo na ekato partager lisolo muke ya kolakisa batu oyo bisika maele na bango esuki Nzamba yaka ko sunga Nzamba yaka kotanda loboko Nzamba yaka kosala Nzamba yaka kokota bitumba ya batoyo maele na bango esuki bien bien alikika la kisayo na tongo lelo ande oyo koti eza ande ya gloire eza ande ya réussite eza ande élévation quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaît yaya okosabi ngimingi na ane touti koleka ozwi ba message ozwi ba prophétie ba saleli yo ba prière mais otikali komona loboko Nzambe tikala ebisa yo notre Dieu est pouvoyable Nzambe la biso amimonisaka na lingina la kisaka ka peuple de Dieu bato bazala ko bitubisa bato bazala ba problème tozo partager vexé moko eza très important dans la yo na tongo lelo rapidement tozui na mukanda ya Luc chapitre 7 verset 11. Luc chapitre 7 verset 11 ezolo balabiso les jours suivants Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Bibelo balabiso ebete la biso histoire ya mwana mwasi boko azalaki femme veuve. Et bien de bengala yo toyebi femme veuve asa muto yo akufeli mobali. Na parcours abuto akufeli mobali ezala bato bayaka ko concilier ezala bato bayaka ko consoler ezapela bato pe bayaka ko critiquer par là la ligina lo bala mutu moko azolanda ngai yala makambo yo kufela yala bato bisuso betela bayoka mawa yala bato bisuso kenda ko poser kana yo pa na bango bayoka mawa mais apela bato bisusu kana yo ekoma sujet ya licholi yala bato bisusu kana yo ekoma sujet ya koseka sujet ya batongi yango la ligina yebisa mutu nyoso azolanda prédication ya tongo lelo la place so bete la bato mokili bete la Nzambe problème na yo la place so sale la bato mokili sale la Nzambe la place so sale la bato mokili kota la mozindo ya koluka Nzambe bibelo bala biso mwana mwasi oyo akufela ki mobali et loko sepelisanga malgré ko kufela mobali bakufela ki Nzambe te na lingina lo bala mutu moko na tongo lelo oko kufela mariage oko kufela musala oko kufela bana mais loko lo kufeli Nzambe te sikala bisa yo tout ce qui était perdu à travers Dieu et ça la capacité ya kozonga koleka nazo yebisa mutu moko na tongo lelo yo mutu zola na bisiko zali oyo nyoso ya yo ekufaki il y a des fois en 2024 OK kokotsa ba dossier makambo esimbate OK ko luka musala ezoya te ozo luka voyage ezoya te bien betika la yebisa yo la tonga lelo soko nzibi Yesu basi akobeta sauveur nyonso kozala possible la vie na yo talati na mwana mwasho ndibaki nyonso ya ye ezala par terre mais grâce ya Nzambe bugate na lingi na yebisa mutu moko za awa okolala nzala lelo mais grâce no elali nzala te ozo bibala ndako atol mais grâce no ezo bibala tol te na lingi na keno sambela kana mutu moko na tonga lelo pour te dire que problème na yo mutu aza capable ya consoler les kabloïs à Jésus. Moutaza bien placé à commettre la lisolo de Jésus. Combien de battu te mettre la basolo la biso ba eda bisoté. Combien de battu que da consulter ma problème la biso ba sunga bisoté. Bien aimé eza né à réveillon, eza né à koluka Nzambe. Car la Bible nous dit chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Zamba pambo la batu nyoso bazola ndanga la minute oyo. Zamba pambo la batu nyoso bazota la ngai. La zone déclarée bisika ozali. Ngana komba te Nzambe na ngada komba. Et loko la sepela la histoire repona ko ba ochité bibelo bala biso bazwa mwana mobali oyo ye pa kufaki na ye ko comprendre na kati ya vie ya mwana mwasi oyo bane ko relier kati na ye c'était l'esprit des morts na lingi na ye bisa mutu moko aza awa ya na batu bisusu tito tambolaka zoka ne kati na ye ezala baloba balakela ye baimposela ye ke ye akoseka te ke ye akotraverse te ke ye akomona loboko ya Nzambe te siko eloko na osepela bato ya mokili balobi me Nzambe alobi te yango na lingi na ye bisa mutu moko aza awa eliki la yo ezala la Nzambe eliki la yo ezala la bato mokili te eliki la yo ezala la bapapa leki te bapapa leki bakoleka bato mokili bakoleka mais oyo akoleka te la problème no eza Nzambe bibelo bala biso après avoir bato ya quartier basangana baya bazwa mwana mobali oyo batie na cercueil et dès que batie na cercueil bazwi bakende kokunda ye eloko na osepela bazwi batie na cercueil mais bakokunda mariage na yo te bakokunda bana na yo te 2025 bakokunda
stabilité na yo te kotia mutu na cercueil eza assurance akokunda te eloko na osepela parce que batia kobota na yo na cercueil me bakunda yango te les jours bakozwa ide bakende kokunda nde les jours nzambe akokutana na bango naoloba na mutu moko aza awa na 2025 nzambe akutana na bato baoninga bamema problème na yo nzambe akutana na bato bazotia lokale nzambe akutana na bato bazoluka kokombattre yo eloko na osepela bible eloba na biso je serai combattu mais jamais abattu eloko na osepela babundisako pamba te babundisako parce que oyo ozala yango bango bazala yango te babundisako parce que grâce ozala yango bazala yango te bible eloba na biso bazwi ye batie la cercueil pendant que bakokende kokunda bible elobi bakutana na yesu awutala nayibu naoloba na mutu moko aza bato nyonso basepelaka na malere na yo bato nyonso basepelaka yo zwa te bakokutana na nzambe ande oyo bato nyonso basala complot balobi ke ye tokotala akoti ane ya sika me abala me abota naoloba ane oyo koti eza ane ya possibilité bisika ozali oyo ozosenga lole pesa yo nazodeklare bato ya mokili tosenga bango bapesa ekoma ya kobwakela ekoma ya kotangela me eza na mutu moko azopesa ya kotangela yo te eza nzambe oyo kotiela motema bien bezwa te ya kosatache na nzambe kokotala bato ya molili te kokotala bato ya bafétiche te parce que diable akoti na baeglise parce que diable akoti na baresto diable akoti na baflate azokende koopere koluka kodétruire bavie ya bana nzambe tala lelo biso basali ya nzambe tomemi lokuta na makambo ya nzambe tala lelo biso basali ya nzambe tomemi escroquerie tomemi lokuta badelivrance ya mabe bien eme nalingi nayebisa yo oyo eza ne ya conscience oyo eza ne ya distraction te eloko na okamwa mutu baosala ye délivrance mais chose grave na kati ya mutu bazobibisa ye nyoka na kati ya mutu bazobibisa ye bapese na kati ya mutu bazobibisa ye oyo ezali banzombo ndele betikala yebisa o ça ce sont des évangélisations diaboliques eza ya nzambe te parce que la Bible nous dit ce qui est dans la spiritualité il restera toujours dans la spiritualité eloko ya molili etikalaka komonana te soki tozongi na Bible eloba na biso ezalaki na mosali ya nzambe mutu moko babenge na nkombo ya Fude Dagara Fude Dagara oyo azalaki juste mutu azalaki na problème ya mutu mais eloko na sepela après visitation ya nzambe babibisa milimu ezalaki kati na ye babwaka yango na bangulu tomonaka milimu wana te mais pourquoi lelo oyo biso basali ya nzambe bazobibisa biso bapese bazobibisa biso banzombo bien ebetika nayebisa yo bato babibisako bapesela banzombo ulie babibiso bapese parce que eza spirituel ezomonana te yebisa bango babibisaka mpe mari de lui yebisaka bango babibiso mpe femme de lui parce que femme de lui mari de lui emonanaka te pourquoi pese ezomonana mais femme de lui ezomonana te bien aimé la première église c'est d'abord ton cœur soki ozondima nzambe aza capable ya kosala eloko koleka bato bazomata bangegege naye kosukisa mpo na koyebisa yo après avoir kozwa mwana oyo kotia na cercueil yesu masiya ayebisi bango fils lève-toi bible elobi le mort se leva bazotatola mutu moko aza wana oyo nyonso makambo ekufaki oyo nyonso makambo ebanda koavanse te oyo nyonso makambo ebanda oke liboso te à travers mon dieu nazodéclare bisika ozolanda ngai nabi makambo esimba appel na malongo ekota grâce ya nzambe ezala na yo nazodéclare grâce ya nzambe euta lola elokalize yo ane oyo esili elo boye te tokota deuxième mois te obanda deja kobika gloire ka ndenge obetaki maboko le 31 ndenge te mokili ezobetelo maboko na déclare lokola nganga nzambe tika nzambe alola pambola biso bible elobi après cela bazwi mwana bazongiselaki na maboko ya mama na ye yango naoloba na mutu moko aza awa après la visitation de l'éternel nzambe na nga azongisela yo tout ce qui était perdu esengo na yo ebungaki bapense na yo ya malamu baprojet na yo nalobi ka ndenge ozotala video oyo nzambe azongisa yango ka ndenge obeti maboko place oza maboko wana ebongo na esengo maboko wana ebongo na réussite soki oza na problème ya mosala soki oza na problème ya voyage soki oza na problème epai ya nzambe na biso tout ce possible tokotalela diable te parce que diable aza moto ya lokuta nzambe apambola yo bible elobi bazongisa mwana wana na maboko ya mama na bango sika nzambe azongisela yo oyo obungisaki nde tosambela avec foi dalika lapesa numéro na ngai soki eza na bato baza na posa ya kolanda nga babenga nga sur WhatsApp
pour la prière, pour la soutenir, pour la prière, à cause de ma problème, nous allons bien aimer, tu es comme bout de la bande à Zambé, tu es comme bout de la peuple Bobiba à Zambé, peuple Bobiba au Bazala Est, Zambayo Kabawala Bango, Kota Bitumba la Bango, tu peux savoir ma prophétie sur Bissoté, tu si ma rappel ma point, il y a ma décoration Bazala Est, Zambata la Karabiso la présidence. Pourquoi prophétie comme il y a ma présidence, prophétie comme il y a ma gloire, prophétie comme il y a ma tozobo, et ça ma prophétie masquée, et ça ma prophétie spirituelle. Bien aimé, tu zongi sans âme la biteba, tu tika ma zembo ya ma jeton, tu tika ma zembo ya kobuakela, tu tika ko swala ya ma chair, ma kabwe c'est pas ça qui na balabala to bébé la ma chair, ma nimi wana baza la posta to te ya ma vérité, ma nimi baza la posta bituka la yo te, ma voyage la yo, et ça pour la yo na libota la yo, et ça pour ma fidélité, ma fidèle baza la posta ya côté ya ma soki lelo ma kufi, ma kokende wapi, te ya ma vie éternelle, parce que bato ma vandi wana baza la bituka plus que yo, baza la posta bituka te, mais baza la posta ya grâce ya Nzambe. Voilà pourquoi c'est que je peux te dire bien aimé, okobika la bituka te, parce que Bible lobi butuke kokufa, dako kokufa, tout passera, mais ce qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Prenez mon numéro WhatsApp, et mon numéro WhatsApp est 085 88 24 24 8. 085 88 24 24 8. Yangwana numéro nanga batuyo so baza pour ça robega pasteur j'ai fait tout soutenir yo la prière pesa sujet là yo et je sais bien que ngana za muke nzambe nanga za la mukete. Que le bon Dieu bénisse. Zamba pas bola biso a pas bola notre papa allait bisika zali zamba salongolu élévation na yo bouton étouffé à côté bakolo langai Nandaku la vie d'un parcours nyonso et bébé la yo récite au nom puissant de Jésus-Christ. Tokuta libikole koya zamba pa bolaba tekilise nyonso bazalaki na biso. Amen. Merci Banakin, bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique. Mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour na maman. À célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant zo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Sobo melika moko de jo bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda, mosala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement ya break de break, donc et son fonctionnement ya bien. Tout comme les Congolais. Congolais, tous ont gagné le match. Oh, ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils mela, boyawa. Bobenga pena alendele na numéro nae pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela melango. Ça des jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo Mikolo bachaka pazo à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car donc ba produit yangwana y anti-poison oyo pe anti-poison donc benga lendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato ba komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ndako c'est bon.